Mbote Libota, awa tozi na Paris, na France, na kutani na ndeko nanga ya Congolais. Mbote. Mbote. Boni. Naza bien bongoyo. Ouais, naza bien. Comment on nani? Kombo nanga Stallone. Oza Congolais. Naza Congolais de Kinshasa oui. De Kinshasa, mais oyaki na France, na Tangoni. Na komo na France na 2010 parce que maman zalaki awa. Ouais. A bengsenga awa pona naza naye na aider. Ndenge nini ozomona France? Eleki Congo. France ça va. Toi na ba avantage na France par rapport à Congo parce que na Congo ba jeune belé ba sisi ba diplôme baza misala te mais na France soit na sisi ba étude azana misala azana ba opportunité belé. Na préféré quand même Congo parce que na botama kuna mais France ezaka pona ko luka ko gagner vie quoi donc eza bon. Mais lobi olingi otikala awa na France topé olingi ko kende ko zonga na Congo na mboka na yo. Biso ina sali mbongo nazongi nanga na mboka na sombi nanga ndaku nanga na va nanga leze ka problème na mututé. Okobala mwasi. Na robala mwasi mais pour l'instant ba projet ya basi ezana nous en cours te mais et comme malembe. Oya kaka tongo ebele awa. Naka tous les jours hein, tous les jours de temps en temps parce que na salle un mois 3 jours na salle 3 jours na Bercy changer na changer na mélange sport ya salle na sport libanda pour na nazala consistant. Voilà. Lelo nde nalingi to sala challenge défi. Donc nalingi to sala ba pompe. Oui. Et celui qui réussit le plus de pompes a gagné. Le problème est athée. Oza Olenda. Na lenda lo wa yo peso mona na sala ba. Non moi muke. Male muke to sala kaka apo to kendeka to mona ndenge sukela. To ko mona kaka. OK. To mona. Ah, c'est bon. Bon, on a sali beaucoup miné. On a sali 40 quoi. Là, c'est 55. Mais il y a les kinga na makasi quoi. Il y a makasi. Il y a un consistant. Malgré que apprendre la biso voilà valingala mais à vos sandos il faut prendre soin de ton corps, c'est important. Ouais, ça me tire. C'est ça. OK, merci, Matondo. Merci à toi. Merci.